Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV. Ma amoisa. On s'en va. Bye. Mama. Je vais te dire Mais abissé koto. Bise la YouTube. Izaemba. Yeoyo, bolingwa kalungu yeoyo. Okay. Alota kiango na ndoto. Wefuti pengaye. Yeoyo, bolingwa kalunga yeoyo. Alota kiango na ndoto. Losambo wefuti pengaye. Alotaki na ndoto losambo futi pengaye ba chéri popopo moto bomoni pembeni ye moto aganye ma esengo ezani na ngolo papa soki na lumna lobebele na kuluba mingi kasi na kuluba mingi te na bete na tona te po aza moninga na ngai kalunga mama mvoemba yaya naza isengo moko iza ya kuleka po na nini Patrick Mbulu a honoré maman Jolie Kalunga Kifuta. Il s'est couché à la biso isengo makasi. Po Baptiste balubaka ibele. O Baptiste, o Baba Lakate, Bandumba, o Boyna Boye. Bato bakisi, bato Boyna Boye. Mais tout balaka na biso. Tout balaka. Wala bosala ka confusion. Yangu lelo comme le biso. Il faut maman Jolie Kalunga. Ah te isengo za makasi. Voilà. Lelo na ba collègue na o ba ya fête o senga bangoni. Ba na titi dini. Voilà. Ma collègue artistique, oye! Collègue artistique, oye! La sengi la binonyontu. Tout ça na kimia. Ati ba lobile tout ça ce qui na configure nani wana? Configurement. Oh ba lobi ce qui ni wana. Tout ça kutala ngote. Tu ya titi moko ya malamu. Tout ce pelisa oya za muninga na biso. Notre collègue artiste. Tout ce pelisa ye, il est kana kimia. Sukuza colonel artistique. Tikana colonel na cité. Ayo tu na poussa la kimia izala. Tu na poussa fête ile ka kitoko. C'est la différence. C'est la différence. Voilà. Bato Baroya, est-ce que
biloko kolia bolandi vraiment bien tondenge nzambi naseki nakuseka na muna kunini papa awa invitation iza te tubengisi kategori nyonso este west nord sud papa mama memata mwana ata libota mobimba ata 100 000 personnes buya na bino biloko iza ibele buza kubona bino moko tala kombo ambiso za kubenga ngo nani baza kubenga ngo Josué iza kukola lokola Jésus donc il faut que iza ya nzambi voilà ngolo museka za pembe oyo ngolo kalunga voilà oyo ngolo kalunga tubunguli yekumbu voilà iye yazali awo iseng makasi papa c'est la joie voilà yaya munu bari yaya yaya bien papa eh ben merci pour la motuna. Réponse est claire avant même Naloba. Donc toi-même tu vas juste comprendre que Ezande le mariage coutumier à Maman Kalunga. Comme on doit, on l'exige. Raison pour laquelle papa paye a légaliser la famille à Maman Kalunga parce que ce mariage est qu'on a célébré devant l'officier de l'état civil, s'il vous plaît. Je le dis devant l'officier de l'état civil. Vous comprenez? Donc Maman Kalunga a sali exception. A sali exception à Oyo. Batu oyo basala comment dirais-je batu basala théâtre été artiste été to lo barato jarabino autre mais le maman Kalunga fait une grande différence et alors c'est vraiment une joie immense pour nous tous et particulièrement à moi Olga Maïkissa. Très bien. Oui. Alors votre impression par rapport à cet événement qui va se dérouler très bientôt là? D'accord, par rapport à cet événement moi je dirais que comme Dieu le savait déjà à l'avance, parce que c'est lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, je sais que cette fête va se dérouler en bonne et due forme. Et c'est vraiment une grande joie pour nous tous. Voilà pourquoi nous allons inviter l'artiste Tenyoso Bakoyal Lelo à se conformer selon l'ordonnance qui a été publiée chez notre chef de l'État. Fachi. Vous comprenez tout bien Fachi. C'est notre président de la République. Fachi Beto. Apport de masque est très important. Apport de masque est très important. Distanciation sociale, donc il faut te respecter. Parce que tout le monde a un président lobby. Mais acte au président, c'est une ordonnance. Et puis ordonnance, c'est ça source de loi. Donc ça fait force de loi. C'est vraiment une loi obligatoire. Au busso, peuple congolais, il faut te respecter. Moutinho, c'est un cachinaïe. Moi, distanciation sociale. Moi, Babiloko, tu souris là, ma beaucoup, on a la lingala. Vous avez dit, Babengango. Na linga, Babengango, nini. Désinfectant, linga, bolukelangati. Oh là là, l'artiste, c'est Bozapi. Bon, désinfectant, pour éviter la propagation du coronavirus. Okay. Alors, s'il faudrait aujourd'hui donner ou bien porter un conseil à Maman Kalunga, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dirais ceci, le mariage c'est un combat. Des fois, on s'est dit que les combat. Vous voyez? Dans la vie, même dans la Bible, on nous dit que Dieu nous a promis tant de choses, mais il nous a dit que dans la vie, il y aura toujours de pressions et de douleurs. Et de même dans le foyer. Au bon ça nous sommes en droit, nous en droit. Au balinga ça là, des balinga ba légaliser, des tobinga parce que maman Kalunga comme une carte, il y a ménage d'ailleurs. Alors que le ménage est protégé devant la loi. Papa, voilà, c'est lui ko voyez que l'on a besoin une famille. Il faut respecter moi sinaye. Moi si peu fois ça à respecter mon bal naï donc c'est maman Kalunga c'est soumise parce que c'est le chef, c'est l'homme qui est le mari qui est le chef du ménage. Mais Moutouati Kanakati ménage c'est la femme. Donc maman Kalunga doit se comporter comme une femme, na majuscule hein. Azaki femme en minuscule, Lélo a commis femme en majuscule. Donc il faut se conformer devant selon la loi et selon le précepte biblique. Très bien. Oui. Merci beaucoup madame. OK. Allô, 100. Bonjour papa. Bonjour papa. Voilà, tu quittes un terrain awa na lemba awa. Tout le monde qui est lelo et dans mariage na mwana na yo Kalunga. Nièce nangai. Nièce na yo Kalunga. Ouais, tu as ce qui a sali plaisir à libota. Penza. Voilà, tu peux le bani comme nièce na yo, conseiller pour sa nièce na yo. En tout cas, ezali esengo munene pour
nakomona ke lelo oyo likambo yango oyo ezalaki en suspens sika efungolami yango wana tozali kosepela po ete nzambe oyo abongisa likambo yango mpe akokisi yango wana tozali na esengo mpona likambo yango ezali kosalema lelo oyo nzambe apambola ebandeli na yango kino tokende kosukisa yango eleka malamu. Bon, comme conseil au bobo kopesa nièce na o ngalo ki anda libala debi libala makambo za kebele basa boya libala conseil na koki kopesa pa na nièce na ngai ezali boyete libala ezali kokanga motema makambo nyonso ezaka na libala ezaka malamu te to ezaka mabe te kasi bolingo nde ekataka makambo nyonso ata mabe ezali basukisaka yango na kati na ndako surtout lokola bango bakozana baparrain na bamarraine na bango badécouvriraka chaque fois epa na baparrain na bango mpona kozwa conseil biso ntango tokotika bango na maboko na baparrain tosokoli maboko baparrain na nzambe oyo asangisi bango ete akoka kosalela bango mpo libala na bango ewumela kino ye nzambe akokabola bango. Koko oba samini na centre ba te tuni papa ozali kama d'ailleurs azana ni ozana kama makalu mama na ye ngai mwana na ngai mwana na ngai ya 6 ans voilà yoni mama oboti mama kalu ngai mama voilà elo ni ko baksa na ndenge tomoni ke mwana yo abali meloza mukolo na ye do elo ni ko baksa na bakisi mingi te me asepeli penza nasepeli mpe na likambo yango mpo ezalaki moto ezalaki lokola akoki kokoma mwasi ya libala te mpo bato batioli bazali baseki mpe bazali baoyo mpe basepelaka mpe bazali me lokola ekomi boye tosepeli tozongisi matondo mpa nzambe topesi merci mpa nzambe lokola mokano ano ekokisami. Mama question moko ya sungi oyo bato mokili baningaka toyeba mama Kalunga ninga asala musala na ye wana alanda yo mama oboti ye to pe eza lolenge nini makambo ya kokatela bato ba mangala ya lolenge wana eza ka likambo ya nzambe yo po ozala bongo ngai nazalaki na nga kosekisa bato lelo mosusu naye kokuta moto atiki eloko na ye boye namemi yango namemi ntina ndako lelo mosusu awuti bilanga atiki sani na ye na zwimi namemi ntango akoluka yango amoni te makambo nga nakolaka nango ebongo sikoyo mama Kalunga makambo kokatela bato mangala wana alanda nani bongo akolanda nani papa na ye mpe azalaki kaka moto ya kosekisa moto ya makambo wana. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Nga naza yaya ya Kalunga. Yaya ya Kalunga. Nga nazwi numéro 1. Tunaki mama question atoluka kiyo na sima ozoloba par rapport ya makambo mama salaka. Bon. Papa azalaki koteka kisi na train. Baye batambolaki na train. Baye baki papa nkodi ya Jidor. Papa azalaki koteka carnet, kisi, novalgine, chloroquine. Donc baye basalaki na gara matete. Bayebi bien papa nkodia. Azalaki pe vraiment mutu ya kosala comédie na train. Soki ya mati na matete ti place train ekokende kokuta na train matadi uti matadi pezo Kinshasa ya Kinshasa ke matadi okomona akoti na train mususu azongi Kinshasa lobi pe ka bongo. Alors ngana zala partout na lekelaka soki na tali Kalunga na télévision boye bonalobi na français balobaka tel père tel fils, mais pour le moment nazomona c'est tel père tel fille. En tout cas, ngai naza bongo te. Naza bongo te, c'est parce que je suis dans l'évangélisation. Merci monsieur. Bon. Papa Patrick a mis officiel la famille. Malgré les ensemble, j'espère que vous êtes bon. Il y a papa Patrick. Nakoloba dans un premier temps, mariage eza eloko euta ipanzambe. Hein? Bolingo ezala na famille na bango, hein?
Kalunga aiba kotosa ko se soumettre devant mobali et mobali pe aiba kotosa mwasi hein mutu akomate moninga azate po souvent namona dans des églises bato ebele bakendeke ake délivrance ya nini po abala azobala te hein mais tango motei akote ya bali ake libala alingi kotosa mobali te hein mais cela botosi pe ezalaka réciproque. Je crois oyo et simba kalibala plus yango wana mabali ebele tomona ekufa soit mobali aza délinquant soit mwasi aza na botosi te. Donc botosi font ezala entre les deux parts pour batonga fui moko ya bien. Merci grand frère. Esili ko salema peut-être kolonzambe ase atikatiki asate le boko na ye pour to sala mariage ya mwana. J'espère que vous liez mon papa Patrick. En tout cas, wana kutu na kuki ko niyete mbonga papa Patrick to setole. Est-ce que question moko peut toujours nzela mo pa na yo balobi papa azalaka mama kalunga azwa papa. Is vrai? En tout cas na kuki ko loba ya solo. Po papa na ye kutu bazako benga ye révérend. Lero wana zako teka na kati ya train. Je veux dire, il pas na pas ya vandi en tout cas mino zaki ko bomba mate kaka ko sekisa bantu tilere boko kabona vraiment yende penza nde mutu azwa penza papa na ye. Merci papa, moi conseil na kati ya couple ya papa Patrick na mama Kalunga. En tout cas na sengi kaka mwana ngai avanda na papa na nga malamu po na kati ya libala tosana makambo ebele mususu ya kitoko mususu ya mabe mais nakosepela makasi lokola bazana ba parrain. En tout cas couple wana nkolo nzambe atia bango loboko pour que abana kopesa bango conseil ce qui moi mbebe zali bakoki ko bongisa po ici la kamba la moko. Merci papa. Ba cameraman boy gentil. OK. Laissez-moi sur YouTube. Excusez-moi. YouTube, tu as une image. Maman, tu as YouTube. Masa keba maboko. Keba na ko bonza te. Abala ouais, abimi déjà. Abimi. OK. Ah oui. Ça bien. Ça va bien. Ça bise. Mais abiso koto. Biso la YouTube. Chinois. Ve. Mère de mère. Kalunga tombolelo. Vous savez ma Kalunga.
Patrick Mbulu. Ali, Patrick Mbulu. Patrick Mbulu. Maï. Bakalunga boya déjà na pas Jolie. On s'en va. Bye. Mama. Je me tiens libala mangala libala. Libala kaka. S'il vous plaît. Roger Zawa. T'es qu'à faire du débat contre tout bande de cérémonie. Faire déjà. À part bête un après-midi, hein. Banga lunga. Te kombo zana. Banga lunga sensation. Banga lunga. Ana mwana basi. Photo
Makalunga succès. Succès au succès. Sur les lèvres forts. Sur le bel, on sait qu'on est sur la terre. Masa pour là. Masa pour là. Malembe, on commence à va. Pardon. Bis. Bandela ya bandela. Voilà. Bandela. Galuga. Azala rebele. Bon, mambo kilo ça va. Na mambo kilo ça va. Aujourd'hui le kuna mambo kilo te. Papa maman. Azu sou pareil sou maman ma limite. Les parents. Vous êtes parents de quel côté? Du côté de Patrick. Le caméraman, attendez s'il vous plaît. Bon, ça va cacher, hein? Faites monter vos cachets. Papa. Monsieur, la monnaie, quoi on va caler? Masa boyo za kuangalia ke? Kwango foto kali nango. Là, nous avons le poisson frais. C'est la vie de la vie pour manger bio, hein.
Oui, bonjour maman. Bonjour papa. Tu quittes Anna Tongo, tu es à tu mon abozo lamba. Donc, tu comprends, tu beaucoup expliqué bisona, bisona tu comprends, tu vois ça va te bande ko balanda biso ezanini, o tu écoute un tongo abozo lamba. Ah, ils ont un sengo. OK. Makambo et CPI Sarabat. OK. Malgré makambo binio couvre-feu, biso le bébé biso l'autre. Tu respecter ka ba geste barrière. Tu respecter pétant et on te zapper na temps, tu comme presque à la fin pour faire peu bandara na journée. Donc aïsa mon maman Koussa, tu yawa et pas maman Karine, Kratos service, tozo lamba bongo pona maman jolie. OK. Aïsa Kratos service. OK. Mais oh tozo ça aïsa bilubu pona maman jolie Kalunga. Moi si à papa paille. Lelo a confirmé aussi koy. Lelo l'étendé. Bali l'étendé. L'étendé. Donc moi je vais ce pays ici biso. Papa ah tout ça un poisson frais. OK. Tu bien on a français le poisson chat. Et on de tozo tumba. Tolingi vivre fait kate. Faut manger naturel. Et on a bomoni tozo sala ngo boye po ete tango ba papa ba maman bandeko ba koya na pokwa balia ba sepela. Ozomona la soirée lelo zande nini. Ah, en tout cas pour ngai c'est déjà bien. Donc match ça ngo ka wo. Match ça wo. Peu importe ninge tozoko banga to vanda mukie to sa nini. Nous c'est la fête hein. Déjà la cérémonie civile et ça déjà cérémonie moko munene. Oh etikali wana ya mama mike donc ça va passer hein. Ça va passer. Maman, tu es à Panabino. Maman, là, voilà. Bonne maman. Bien papa. Quand nous sommes dans Lamba, déjà jouer sengo. Jouer nzamba ba maman. Maman jolie Kalunga. Moi si y a pas imboulou. Confirmation. Donc confirmation ba confirmation donc confirmation do ya mutema ya kanda. Donc toi ne sengo makasi. Ah bon? Ngaza mwana maman jolie Kalunga. Mwana groupe na groupe le capable yeyo. Ah oui. Comme on a maman Zina. Maman pasteur yo don na sengo makasi ngaza maman pasteur. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, combo nango, on appelle ça combien? Ah, combien t'es? Je sais. Donc, tout ça on pour la maman na biso. Donc, les lots bateau barouya pour balia ba mela ba on sera satisfait. Papa, ba ya tana sase. Ba me ba sako aussi. Ba me ba ndaku ba ya nango ba tia na poche, maman me ba bossa na mabunguté, Donc, le lot pena donc. Les autres comment on dit nango lubete mais ça mbi kanga ko lubi. Parce que moi et au kangama. Donc, très bien. Bon CP là. Oui, ça qui tout comme ma case. OK, merci. Tous maman makemba awa, ozomona makemba awa. Kemba kana no ngeti libo lo wa. En tout cas, na we makemba en propre. Maman, on a le micro. Voilà. Maman, tomoni awa usalani. Nazokalinga makemba. Lelo eza mokolo ya libala. OK. Mokolo ya libala mokolo na esengo. Mama Kalunga abuki célibat. OK. Célibat ekwei. Très bien. Eza sur la place te na bomoi na ye. Très bien. Dans lelo Mama Kalunga akomi femme légitime ya papa confirmé. Donc o bambolo mbolo banani bozala do bozala là-bas.
donc boza musika po masolo eza ja carré eza wo eza chitunga donc makalunga sepesi biso bake civil après civil donc taka ndenge eza donc eza kudia kumela donc lelo nayebi te esengo toza nango nzamba pambola bango bakende musika basimba bakoko ya bakokolo na bango makalunga kotala mambo utaka libanda te yango ntebebisaka makambo ya kata ndako ya libala po émission ekotikala mama akozwa pe temps ya kotala yango s'il faudrait ya koporter conseil na mama Kalunga okoki koloba nini mama Kalunga anga na lobi boye libala eza eloko ya esengo très bien libala ebebaka na makambo eutaka libanda yo kaka plus mobali na yo bo vendre ensemble bo umela bo vivre longtemps bo simba ba bo umela bo simba nzete bo tala mambo eutaka libanda te yango nde bebisaka ba foyer oza déjà molongi oza déjà confirmé donc ba confirmer o lelo eza chitunga on a ba invité ozoloba nini ba lelo ba rotonda est-ce que biloko eza bien bozala ba bien tonde na évité so 10 cartons ya frites oui toya biso kuna donc toya kuna yo assuré bango kaka donc ya koloba mimbanga passe donc sono bina lo bebele baya ba vivre ba olia kitoko ba olia loboko bien ba kosepela voilà bakomela attitude nini l'artiste comédien baya nango ce soir déjà parce que ya mama Kalunga ezalaka autrement n'évitez maman la biso attitude nini bakomende bana nango lelo do bayana baza ja balongi baza balongi lelo ba artiste balongi na domaine ya mariage donc ndenge bandi boye sukaka na mama Kalunga te bao batikali na basi na mibali ba honorer wa monique faut honorer mobali na ya honorer ye lelo eza kaka onzembo Moïse ayemba yeoyo bolingwa Kalungu yeoyo alotaki yango na ndoto efuti penga yeoyo bolingwa Kalunga yeoyo alotaki yango na ndoto losambo efuti penga alotaki yango na ndoto losambo futi penga basheri popopo moto bomoni pembeni ye moto aganye macho yo